Joueur à PMB, des briques. Allez, Sophie. Bientôt la balle en attaque. Là, c'est sa morale. Merci beaucoup, j'espère que wana bouti kozwa image ya bandeko na biso ba beta match na lobi bien toza na pomba nuance ngana zo benga ye l'homme de Chéri Coco oyo j'espère que rien à dire biso tozara toujours pemé na bato ba sala musala malamu pomba nuance boni ouais kitoko alors lelo to moni on a terrain 5 assez ozo beta na Paris ya groupe la Queen Via il c'est une impression les ana ndeni na bato ba la à partir internet voilà c'est pelita la ragnon c'est ça art biso tout ba artiste surtout nga lela na bali soit benga na mambo balle toujours na présent quoi pour te soutenir peut ser na biso quoi pour amusala na biso ya ba artiste qui est toujours liboso quoi et là on a remarqué na comprendre na makamto ba comédie ozanga raté même bembe o mikiti sa rapeno za rezaka nini bon ezan ndenge na koleli nga na kol na ba internat en tout cas fier puis na beta balle fier pena na bien ngotende salati voilà merci beaucoup tu reçois pena ta belete au compte na terrain après peut-être to kolobisa merci beaucoup j'espère que tu vas continuer de connaître sa bonne impression les années ouais vous savez nga za moko ya bana ya nouvelle vague Via. Au moment depuis Kalobi, elle a s'intéresser toujours à la nouvelle vague de Via. Pour Yebi. Via. 4. Le bébé était total dans le match après Tokoloba. Bon garçon, bon garçon. Avant match, le ballon, c'est une impression. Le match au Pénès, match à 3-0. Bah, pour 3-0. T'as une nouvelle vague de maman Via qui Madère. Il y a ça la bagette. Il y a ça la raté. Dans le match, Dibamboma, bon à 3-0, ça m'a coûté. Après, tu as fêté Saint-Valentin avec Cobetox DC7. Merci beaucoup, j'espère que toi qui ne t'as pas Mouto a organisé ma cam la Queen et bon merci beaucoup Charma Loutadi la Master Orlando Séduction. J'espère que tu vas continuer Mouto a organisé ma rambo Serre Nabiso depuis qu'il faut qu'on soutenir les artistes tout ça pembe na Mama Via boni. Bien chérie boni. Mala munga songi internet na bifo na zara na événement. Na comprend l'été au monde nyande. Adoza bena songi songi etondanga na bifo to panza te. Que c'est biso na organisation o idée oyo bana basi za moi pasio au salon ngoni. En tant que maman biso mto mabino to bota bino to mabino 9 mois après to boti bino parce que on a nyose ya bo maman to lobi que le 14 février mokola ba amoureux bolingo makasi nazala nango epai ya bana epai ya bandeko epai ya yaya baleki to
papa donc na biso nyonso tout quoi na baki lokola eza mokolo ba amoureux to sanga na biso to lakisana le vrai amour oyo ya bonzambe ndenga tindelaki biso le bail na so to lingana donc le vrai amour d'abord soko yebi ko lingana ndeko na yo oyeba pe ko linga mwasi na yo to mobile na yo donc voilà on to baki lokola eza mokolo bolingo to beta bale na les amis de Libambo ma bato to ganera lokola biso za biso gagner to gagner bango lisusu donc voilà ngana oloba mingi te na ninga opesa score après total non match après to kolobi sauce to gagner bango 2-0 oh oui to gagner bango 2-0 wapi Gilo to gagner bango combien eza na oloba lebe te ka 2-0 kaka 2-0 kaka to ka pe J3 yaka J3 comme on J3 na santi J3 to gagner bango combien 2-0. Voilà. C'est bien où tu as chez eux, tu dois travailler. Merci beaucoup maman na olobiso pena mingi total na match. On ça la bien. Na la bisape bande comme sous moi soyo. Aibi secret lo lemo bien. Charma Lutadi là, na kita moi mke poza mamba bale. Fifi Boni. Ah, malamu chéri. Yebi sangana no. Match yango yo. Score ezali. Biso to gagner à 40. Nouvelle vague de Queen Mada l'état bi gagner. Bi gagner nde biso. Na lelo baka na D. Topia ba na D. Gilo ane lo ne maka. J3 pe ane lo ne maka. Obi équipe mususu bo mesana o gagner ngo trop mesana o BT trop mo la pe mo so a télémeli. Te o basi na biso. Biso bana mi bali na bango pe. Mariage c'est seulement. Oui. Merci beaucoup. J'espère que tous on continue toujours. Toti kabandeko. Batala match vraiment. Nga songi internet animateur na mina benda botete. Na lobisa muke muto yo. Na moni asimi biki azo coacher. Na lobisa muke na minute ba benga ibe. Alors, chef Christian, chef Christian, impressionnant. Impressionnant, déjà, on a un sentiment pour gagner. Pour une nouvelle vague, comment on a gagné. C'est tu es comme pour la télé. Oh, tu es comme pour la télé. Mais ça, on va télé, mais là, on va télé, mais on va attaquer Simba qui c'est Simba raté pour ça, mais ça, on va bêter. C'est un objet dans la cara. Souga n'a pas zalaté. Souga n'a pas photo pour Maya Falibela. Aya a sauté. C'est-à-dire qu'il y a 2-0 gagné dans le thé. N'est-ce pas bien Simi? Oh, il bénéfice. N'est-ce pas bien 3 ah, on va D. C'est dans le rôle encore. Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. C'est bon. Quand on a subi 2-0. Merci beaucoup. Zoa. Gardez Bibélette.